Mbote la bande konyoso balandaka tolobe la presse TV ya moko le pas de la presse congolaise de la ebisa rabino toujours que le pas de la presse congolaise nde makambo. Na yebi bande kibele balandaka ngala zadio wetu donc bolanda nga mingi kana zadio wetu nde makambo. Apesa nga espace le pas de la presse congolaise na émission na bino bolanda mingi pour les na poisa. Donc le lo na yeli bino masolo ya ndeko na biso ya mobali abengaki nga aza na poto abenga bi le pas de la presse congolaise tolobe la presse TV bebi ke yo panzaka sango betaka masolo lobelaka masolo vie opesaka ba conseil masaka mitema ma maman masaka mitema ba papa lisolo na ngeza bo bande kolanga bolanda nga vraiment malamu parce que la mokili l'autre tambola na nzela mususu zo kindi ndeko na yo moko akomema ope na nzela mabe ndeko na yo moko akomema na nzela malamu. Alors ndeko na biso mobali azalaki na mwasi na ye na poto na bana bilo yebika mabana na biso poto ndenge za atango so ki bala mwasi ba parents bazate papa zate mama zate tango so sangisika mo baninga ba camarade ba via quartier ba ndenge za na kaka ba musuku ba defaka pe kutu ba papa papa batu na ba noko ya batu pour ba kendo sa ya libala ezala normal parce que na poto ba famille ba tikalaka tant suzan yo moko ye na poto famille azate oza na choité oza na besoin sa libala na yo pour kende vite fait parce que oza na poso va na mwasi na yo. Alors ndeko na biso mobali asalaki libala na ye na poto na mwasi ba vanda na poto mwasi ba boti bana mibale akendaka na ye bakini azonga akendaka na ye bakini kotala famille na ye akenda pe kosala bafere na ye azonga ekoma ye na ntama oyo ndeko ake kisasa akomi na kisasa famille na ye papa na ye mama na ye na bandeko na ye balingeli ye boule tellement balingaka mwasi oyo ya bala na poto te. Bon omoni biso na moi na mokili surtout biso bakongolais tomilinaka ndenge wana kaka omona ndeko mosuku moko bozani mpe camarade te bolingani mpe mwasi moko te bolekani mpe nzela moko te bomelani mpe masanga te esika moko te boliana mpe esika moko te me ayina yo kaka pamba parce que biso bakongolais tomilinaka biso kaka bongo. Alors ndeko na biso ntango akomi na kisasa papa na ye na mama na ye na bandeko na ye bapesi ye pasi ya mwasi ndenge ezalaka kaka bandeko mosusu mpe toyebi biso mibali toyeme bandeko basi mosusu basalaka yango ake mpe kisasa aza mpe na mobali na ye na poto atiki mobali na ye na poto bandeko mpe mibali atiki mwasi na poto makikisaka kosala babétise akomolinga basi kilikili ndeko mwasi mpe akomolinga mibali kilikili toyebi makambo esalamaka. Alors oya ndeko na biso mobali euti vraiment na kati ya famille na ye na kati ya papa na ye abota ye na mama na ye abota ye na bandeko na ye donc balingeli yaki déjà boule parce que balingaka mwasi oyo ye abala na poto te eloko mpe balingelaka ndeko na biso ya mwasi toyebi te. Alors ndeko mobali mpe tellement bino boyebi mibali mosusu bakendaka na Afrique ake na ye yango nde babengaka na Congo na mboka na biso disons na Afrique na mboka na biso Congo babengaka yango champ de bataille donc okei donc okozwa na yo ndenge olingi basi ndenge olingi parce que oyebi kaka nde bato nyonso baresonaka kino basi ya Afrique basi ya Congo basutukelaka mibala poto basutukela mibala ya Congo ya Afrique basutukelaka basi ya poto. Alors ndeko na biso mobali mpe ake akoti na je na bango sans à réfléchir kino esika nazokota mabe koki kozala. Ok, balingilaki déjà boule entre papa na ye na mama na ye na bandeko na ye ndeko mobali mpe akomi kofifela mwasi yango pendant tout séjour nasalaki na Congo alako kozala na mwana mwasi wana kolala na ye kolamuka nde makambo tu ezalaki mwana mwasi kolamba kolia makambo te ezalaki mwana mwasi wana. Alors ndeko asilisi séjour na ye azongi na poto ntango azongi na poto akomi na poto avandi na ye mpe na mwasi na bana na ye kitoko ndenge ezalaka kimia nde bazalaka su na kimia après esengaki ko akende lisusu deuxième tour ntango akei mama na ye na papa na ye bavandisi bamoni mwasi oyo viva na ye mwasi oyo ozalaki na ye ntango oyaki tour wana biso olingi fo bala kaka mwasi wana donc mwasi oyo oza na ye mpona na poto fo boya ye obala mwasi wana ndeko na biso mobala alobi non papa mama bandeko nanga mais nga nazalaka ja marié nazalaka ja na mwasi kuna déjà na poto na bana
ngana yaki pona ko tala bino na sala ba faire nanga mais comme si ko ndeni ki nga fona balaka mwasi oyo na bino bo pesa ki ngai na nga ka 5 ans susu ezaka mwasi moko ya lisano ndenge ezalaka to fifi na biso za na biso nazonga na nga poto na mwasi na bana bino bo komisi ngo réalité ngana fona fa na mwasi wana na joyer na meme na poto na boya mwana bana. Alors teleme ezalaki choc famille bala ko tia choc ezalaki lisolo ya famille ya papa na ye na mama na ye na bandeko na ye akoyi koboya yango mbala moko na miso devant bango boteke na boyi parce que ndeko pa banga bino bebi na mboka na biso lelo na Afrique na Congo ndenge koma okoboya likambo teso bako memona makambo susu ba mama kindoki makambo belé bako facer pe esprit okompe na aéroport bemona mukanda ezaki ya pe ya yosuté ba moni pe la mbi la tali pe na immigration tali pe na non eza yote et memile pe ba complication. Alors ndeko na biso pour échapper na makambo wana andimaki ay pour mettre na zo rapport na réfléchir bon na yeba ndeko sala po na benda ye andimaki mandimai po na kobanga tant ndeko azongi na poto avandi à réfléchir eta que moi si na ye na bana ne baza na problème te baza kimia na libanga na ye yango ndeko na biso ya mobali aosenga conseil et pas na bino bandeko oyo bolandaka émission na bino polele na poisson avec les padres de la presse congolaise et faisant la star moi cher pembe na kati ya leo o nazo benga mikolo mukusa talo donc azo senga conseil et pas na biso yango ngai siko etake apesi ngai sujet na ye apesi ngai lisolo na ye na beta yango na bandeko bino siko bandeko bolanda émission oyo botia ba commentaire na bino na émission oyo mutu na mutu olanda émission oyo atia commentaire na ye apesa idée to pesa ndeko na biso osenga conseil to pesa ye conseil eloko nini ndeko na biso kokosala po abima na ba problème oyo aza nango lelo o famille na ye papa na ye na mama na ye na bandeko na ye ba telemeli ye po abala kaka mwasi oyo ye akende kokuta kuna exercice et pourtant na poto aza na mwasi na ye na bana aosenga conseil et pas bandeko. Alors bandeko na nga oyo so bolanda émission oyo botia ba commentaire mutu na mutu oyo bolanda émission oyo akoma apesa idée na ye akoma conseil na ye nga na rolanda ba conseil na bino oyo nyonso bokomelanga na ko transmettre ngo et pas ya ndeko po ndeko ayeba eloko nini akoko kosala parce que ndeko azobanga soki nita boyi ekomemele ba problème ya kindoki makambo ebele na kati ndeko akobebisa vie na ye. Alors po ndeko agir aozela un conseil na bino bandeko eloko nini akoki kosala po a échapper na problème oyo ekomelie na kati ya vie na ye na kati ya foyer na ye parce que eza pasi vraiment namara yango azosenga na bandeko. Je pense que bandeko bele o bokolanda émission oyo ndenge na expliquer problème là si vous comprendre yango donc ndeko azobanga kufa e ya lobité parce que biso na biso tout biso ba congolais et comment ko boyelo comme na famille boya ba boaki le mot maladie ba bomio ba sali n'importe quoi surtout na biso ba congolais ba makamwana et comment vraiment ebele yango ndeko na biso aza ko banga asengi conseil et pas ya bandeko nyonso oyo ba kolanda émission oyo. En tout cas bandeko nanga na pesi bino merci mingi na bandeko nyonso oyo tu balandaranga les pas de la presse congolaise na émission na bino polele na poisa na Facebook na bino zadio wetu. En tout cas ndeko nyonso tu oyo alingi alanda émission oyo en live na Facebook abeta kaka zadio wetu na kata zadio wetu na Facebook na yo omona ba émission na nyonso na salaka na pesa ba conseil ya mobala ya makambi nyonso tout en tout cas ya vie quotidienne nyonso na lobara na kati ya émission na polele na poisa na Facebook na bino zadio wetu et to appelle na page na biso oyo to tiaka ba vidéo ebele ba quotidien ya ba histoire makambi ebele politique joso to tiaka na kati ya page na bino na Facebook Tolobela Presse TV officiel. En tout cas bolandaka yango bokomona bo s'abonner na page na bino Tolobela Presse TV officiel na Facebook na kati ya Facebook no betika ka Tolobela Presse TV officiel bokomona bokolanda ba émission nyonso oyo ngai le pas de la presse congolaise na salaka na feza la star moi pembe asalaka bo retrouvango na kati ya zadio wetu. En tout cas vraiment en tout cas bolanda biso vraiment ebele en plus bo s'abonner bo aimer page na bino Tolobela Presse TV officiel na
Facebook en tout cas beaucoup ta nyonso na kati ezali bobo ça na pété toza na chaîne na biso YouTube chaîne na biso YouTube site na biso YouTube ezali obeti kaka na kati ya YouTube eti Tolobela Presse TV omona mbala moko ekobima toza na ba émission ebele ba émission eutaka na kisasa esalamaka na kin vie quotidienne ya kin maramutu ya kin ba émission sans tabou toza na chroniqueuse na bino comme Chesco, Francis Chesco, Maman Lopango, Azawana, beaucoup langa vraiment en tout cas, après ça bas conseil, après ça vraiment ma conseil belé surtout dans ma bala, ba couple, en tout cas après ça bas conseil belé, tous après na Redi Rémi Wenge, Azawana, chroniqueur na bino na partie à Kin, après ça ba sango yamakame belé, tous après na Chris Pazawana, après ça ba émission ya sport, ba maître karaté, judoka, tout. Ba sportif nyo surtout oyo babunga oyo bomona raté soko beti Tolobela Presse TV na YouTube Orlanda émission Chris César pour na bozwa ba information ya ba artiste na bino ya ba sportif na bino oyo bomona kala babunga Orlanda yango na Tolobela Presse TV en tout cas na YouTube bo s'abonner na YouTube massivement et ça vraiment gratuit na bo sanité mami j'ai la bouche talara yo babi j'ai la bouche Mikolo des fois tout te babi Mikolo j'ai la bouche vraiment dans le pas de la presse congolaise avec Feza la star moi ça peut la carte à dire Mukusa Talo balobi vraiment en collaboration avec j'ai la bouche mami en tout cas oumela na yo je pense que bande Rolanda vidéo na j'ai la bouche j'ai la bouche Mikolo toujours Mikolo en tout cas des fois tu na pesi ba massa na tout ba moté na fesi d'abord Francis qui a les bogards de Paris ba moté na pesi ville na Bosco Mvemba ba moté na pesi ville na Félix Wing Muku a Bongo autrement dit André Kimbuta à Paris ba moté na pesi président Sami kolo idéologie à bana libanda ba moté na aussi en Espagne bana libanda nyo surtout ba moté na bino bandeko nyo surtout au bazalaki na rencontre ya bana libanda le 31 mars oyo uti koleka awa na oyo uti koleka samedi awa en tout cas bino tout bambote na bino maître chaka oya bomba makofi na poche maître chaka na kata Toulouse bambote na yo Joacin Hakim balobi maître Hakim na kati ya Marseille autrement dit chez méchant bambote na yo Sami de Blum de Mokonza baklando bambote na yo Toyota babi Toyoyo yendo simi masola Lyon bambote na yo babi Willy Muto ba Claude Muto babino tout bambote na yo ser na Desha de Ingo moi c'est moi babi yendo kangi vraiment masolo na kata Lyon mufinu kuya ba maman nso finiki ba maman nso Desha de Ingo na kata Lyon en tout cas bambote na yo siko zali yebika Willy Muto ba Claude Muto ba ve na biso Willy famille Muto ba nyonso bambote na bino sika boza na bosanité masana ngai ya Didi Kanza babi Didi Kanza maboko banki na kati ya Chambéry moko tetalaka yo muta mbongo basala na ema sécurité Didi Kanza Die Kanza famille Kanza mobimba ba mote na bino sika ozali na kata Chambéry na bosanité na waso na bosani vraiment eza vraiment mabe makasi ya mabe makasi na bika chéri motopamba na kacha Chambéry bambote na yo en tout cas bambote na bino tout bato tout bolingaka Tolobela Presse TV ba fan tu ya Tolobela Presse TV ba fan nyonso tout ya les pas de la presse congolaise bambote na bino en tout cas bobo sanate quoi bobo sanate bo s'abonner massivement na chaîne na bino Tolobela Presse TV na YouTube et ça vraiment gratuit quoi ndeka na gratuit et aka gratuit bo s'abonner vraiment massivement bo kutana na masole belé na suki awa je pense to kutana na émission ko ya Mikolo vraiment bola na nga vraiment mingi na j'ai la bouche babi ya mami j'ai la bouche mangokoto bola na nga mingi vraiment en tout cas bola na rappel faisait la star moi ça pembe Mukusa Talo na kati ya Lyon na j'ai la bouche babi ba pesi sous ya espace déjà tala ka biso ba na Nzambe to la mukana kibonzambe bakanyos na kibonzambe quoi donc en tout cas de ceux qui awa po na mukolo ya lelo to kuta une émission ko ya émission ko ya parce qu'ils ont une émission ko ya tala ka babi les pas de la presse vitesse à TGV donc ya nengo sarate na pesi ba na mai tout ba moté ba na libanda bambote na bino to suki on to kuta na émission ekoya ciao.